site www.topafricamagazine.net. Pour tous vos filmages, appelez un professionnel. Vous ne serez pas déçus. Bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Service Africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV. Malheureusement, aujourd'hui, nous débutons notre émission avec un léger retard, indépendamment de notre volonté, car nous avions connu un trafic, un embouteillage au niveau de Tottenham Hale. Mais nonobstant ces trafics, nous voici présents pour vous présenter la dite émission. À la présentation, c'est votre humble serviteur Johnson Keto, les garants de la nation au-dessus de la mêlée du collab à conflit Baba, Manga côté là, les pasteurs sans Bible. Oui, les garants de la nation, les pasteurs sans Bible. Merci de votre fidélité, car je sais que vous êtes branchés de partout où vous nous suivez. Vous nous suivez depuis les salons Carlos. Là, je sais que Nono Masolo est bien branché pour nous suivre. Guy Loumembo, le meilleur coiffeur d'acné. Carlos Massamba, les boss. Vous nous suivez de partout, depuis Hatfield. Hein? Hortense et Maman la Gemima, Oya Piano, notre sponsor. Nous te disons merci. Merci pour tout. Hortense et Maman la Gemima. Merci. Moi, Sina Mobali Batongaka. Hortense et Maman la Gemima. Vous nous suivez de partout, depuis Londres. Je salue mon ami, l'artiste qui est présent dans nos murs. Hein? Vicky Nasdaq, depuis Bruxelles, qui est parmi nous. Lui qui va sortir un album incessamment intitulé Surprise. Il est parmi nous, ici à Londres. Vavasson, je te salue. Nalgamilungu, je te salue. Vous tous qui nous suivez de partout, depuis la France, Maître Damas, je ne t'oublie pas depuis Lemba, le salon, la boutique Sina, avec Nathalie Sina, Super Lemba, Kianza Croisement, boutique Sina, avec Nathalie Sina Mwasi Kitoko, kuna bakosomba bilamba ya bana, bilamba ya mibali, ya basi, na boutique Sina depuis Lemba, Kianza Super Lemba. Merci Bino Banso. Toko bande émission na biso na mwana lombango vraiment bomoni moi retard tozui, mais Nzambe akosunga biso po tokende mbango hein, Papa Aimé Claude, Maman Denise, vraiment la bossani yote. Donc, on a un sujet na biso tozalaki nango. Na kosenga régie et fonga nango ligne pour sujet yebani nango déjà. Sujet yebani qui est ton ami, nani azali moninga na yo, to bandaki sujet wana malembe, thème wana malembe, ezali komema biso na ba sous-thème oyo to bandi ko niata, malembe masolo ya balibota, masolo ya ba dialogue na kati ndako. Donc tolobaki qui est ton ami? Nani azali moninga na yo? Nani oyo yo oko se confier na ye? Hein? Yo Hortense Maman la Gemima, oko se confier na nani? Hein? Willy Boudoukou. Yo oko se confier na nani? Nani vraiment yo ko pe sa confiance? Nani yango yo pe sa confiance à trahir yote? Lelo baninga bakoma ko trahir kaka baninga na bango. Bako pesa yo confiance ozali moninga, mais yo lingi yo ozala kaka na façon oyo ya win-win, yo ndo gagnaka kaka. Yo ndo gagnaka na relation na bino bozanango. Yango to bandaki sujet wana, tozali ko poussa lelo peut-être to clôturer ngo mais et ko zala clôturer to tika ngo toujours open. Pour ezali sujet moko complexe vraiment ndenge Dido Kabana, maman la biso Dido Kabana, alobi, et pas inaïba osomba ba ombia, banini tout ça. Yal bagi papa, continuez sujet wana. Papa ko tika ngote, na yebi ke bino banso, Vicky Nasdaq, alobi, sujet wana ezaki toko mingi, ko tika ngote, continuez toujours ko pasola kaka na sujet wana. Sujet oya, qui est ton ami? Na azali moninga nao. Lelo tozali ko vivre ba trahison et belé. Tozali ko vivre ba trahison et belé vraiment na kati na mokili pour Togomona, moto oyo azali ko se confier na moninga, mais moninga ngo azali ko trahir ye. Moninga ngo azali ko welela kaka beba intérêt na ye. Moninga ngo azali ko ya ko pesa ba conseil ya malamu te. Moninga ngo azali toujours ko luka nzela nini ye na relation wana yende a gagner. Hein Olivier papa na Olivia qui est ezali bongo te na lobi mabe to na lobi mabe te. Vraiment na relation na biso na yebi ke bozali ko benga pour boyer basoki émission et bandi émission ezimo arrêté retard moqué toko zala na bino mayele na ndenge
makambo ezali kokende bobanga te toko continuer émission ezali tozi moi retard à 20 minutes mais régie peut-être ba oyo que la biso moi mawa tozi moi retard pour la embouteillage moi retard pour mon Congo pe sali moi passe moi santé mais toko kene na biso bien ndenge mama Dido Kabana alingi to sala l'émission oyo mama Dido ndengo sengaki toko sala ngo ndenge wana ndengo lobaki ke yo lingi biso to changer ba teinture to ya ko somba ba ombre to ya ko somba ba nini kuna pa na yo toko ya ko somba biloko kuna mama Dido. Vraiment, émission nabiso ezali. Nani azali moninga na yo mama Dido. Nani azali moninga na yo kamuke. Nani yango yo kopesa confiance o lobby a retrahir yote. Baninga ba komika a retrahir. L'autre azali ko vivre situation moko. Les amis ne sont plus fidèles na amitié. L'amitié c'est quoi? L'amitié on doit aussi penser à l'autre. L'amitié dans l'amitié il faut yeba ko servir pe l'autre. L'amitié zali ka te que ninga un père égal. Baba ni servir ou c'est servir. Un père égal, servir. C'est servir, non. Mais là, un père, un père égal, c'est servir. Servir, hein? Non. Dans l'amitié, il faut d'abord penser que servir mon ninga na yo. Mon ninga oya yo. Johnson que tu sois mon ninga non. Pensez pe na bolamo. Ninga pe na sala bolamo pour Johnson que tu pas sepe là. Johnson que tu pas penser ninga na sala Dido Kabana bolamo pour ACP là. Yangwana na amitié, il faut yeba ko partager. Il faut yeba ko songer dans l'autre. L'amitié. Il faut aussi qu'on souffrir pour l'autre dans l'amitié. Si tu me amitié na niveau ya bolingo, tu me mangoti na niveau ya bolingo, même bolingo pour marcher bien, il faut que ba ami d'abord. Ba ami d'abord. Beaucoup ba ami, yona amana amante beaucoup ba ami. Tant que beaucoup ba ami, ndesika compréhension. Ekoya, na kati na amitié, il faut ba tuba solo là ouvertement. Il faut tolérance ezala. Il faut tant que vous avez sur la tolérance ezala. Yo o tolérer muninga pe ça peut ba défaut na yo. Yo peut tolérer au recevoir de ton ami, de ton amie. Hein, s'il s'agit d'une femme, de ton ami au recevoir, au ba bengi ba remarque na part na ye. Ezali te yo za figé na position mo boss. Oza figé au lobby non, moi je ne reçois pas. Ngai ba critique ngate. Ngai ba pesa nga conseil te. Nga so pesa nga conseil ba na dasuki. Ngai so saliboy silauka na kotomboka. Te amitié, il faut écouter aussi l'autre. Il faut savoir écouter l'autre dans l'amitié. L'amitié c'est ça. Nandengwana nde bokomona ke toza ko évoluer. Bomona ba mimo ba vanda, ba père na biso bazina ba mimoko, omona azana mimo ba vanda 30 ans, 40 ans. Babandaki amitié na bango na âge à 10 ans. Bakoli nango, bakoli, basisi ba classe ensemble, ba bali ensemble, ba boti bana ensemble. Ti biloko tozoye ba te bomoni. Bakoma bandeko ou bien bakoma banani. Bon excusez moi OK moké. Ba papa na biso parce que ba yebaki ndenge nini ya ko soigner amitié. Parce que ba yebaki ndenge nini ya ko tambusa amitié. Amitié ça na moi ba condition, moi ba norme. Moi, ma norme, il faut suivre dans l'amitié. La ligne est ouverte. Ba maman boyebi, nayebi ke ba maman bo fongola ki déjà mpoké, bo mema ki yango tina niveau ya ba mariage, niveau bo maman bolingi toujours to kita toujours na niveau ya mariage. Na mariage to maman moko beteki déjà lui ke manque de dialogue. Oui, na amitié pe dialogue il fait ça là. Na amitié faut bo solo là na moninga. L'amitié, il faut discuter, savoir discuter. Quand on discute, il faut amener des arguments. Mais les gens qui fouillent des discussions, qui ne sont pas capables de dialoguer, ce sont celles-là qui n'ont pas d'argument. Ce sont celles-là qui n'ont pas d'argument. Car quand on a un argument de poids, de valeur à avancer, on n'a pas peur d'un dialogue, on n'a pas peur d'une discussion quelconque. Mais quand on n'a pas d'argument, on est à court d'arguments. C'est en ce moment-là que, au moment l'autre est parti et comme il boya kosolola. Kosolola, et ça m'a bêté. Kosolola n'est pas une solution. Ce que solola, au moment n'est pas une solution. Ce que solola, tozo kima kosolola, solution aux amate. Ata problème mango zaki ya monene ndenge nini. Ce qui yozo solola na yo, au moment kutu na bamboka oyo, to pèse exemple bamboka oyo, ozana nyongo soki ya combien. Mais ce qui yo aussi mi téléphone té au solo la bitité au solo la nanante nyongone ko tika la kaka nyongwana or tant musu soko simbi téléphone na au solo li ba oui té okay we allow you to pay by installments
au futaka ndambu. Mais ce que solo la quitté, bango ba yebi version na yote. Ba yebi te ba difficulté oyo passé. Ba yebi ba moment difficile oyo passé te. Ba yeba ke oh muto a négligé biso. Muto abwa kisi biso. Te tika nyongo na etika la kaka 3000. Tika nyongo na etika la kaka 4000. Mais ce que solo li o expliquer que te talanga situation na zanango isa oyo. Mais oyo situation oyo ego s'améliorer dans quelques temps. Beaucoup monde appelle ba alléger tâche et pas inayo. Na yango il faut que solo là. Il faut que yeba ko solo là. Na amitié, na bolingo, na makamu nyonso to salaka. La clé, il y a une solution, il y a un problème dans biso. Et ça, ko solo là. Tout ça dit qu'on invité ndeko moko. Lelo, ce qu'on yebi que yo za na courage à ko solo là te na ndeko na yo. Oza na courage à solo là te na amina yo. Oza na courage à dialoguer te na mobali na yo, na mwasi na yo. Prends ce courage aujourd'hui même. Aujourd'hui, je te recommande, moi c'est le pasteur sans Bible, je n'amène pas la Bible, je te recommande d'aller, d'approcher ton ami, d'approcher ton amant, d'approcher ton mari, d'approcher ton épouse, hein, de lui parler en face comme ça, droit aux yeux, parlez-vous. Bon solo là, bon que tu connais ça que likambo ezaka likambo munene ti, ils ont likambo munene ti, dit solo là on t'a aussi solution nango. Oh. Ndizo solo la raté donc yo soko lobi a nzoka ana yo linga koloba b mutu na mutu akomi kozwa position akomi koyeba par na ye na makambo oyo ezali koleka yango tokosenga na bino tosenga oyo ayebi que azali na problème ya ko solo la na mwasi na ye ya ko solo la na ami na ye. Vous m'excuserez, il y a des messages qui tombent, c'est pourquoi je jette un coup d'œil de temps en temps. Il faut jeter un coup d'œil dans un message. Donc, il faut que solo là. Il faut que yeba ko solo là. Il faut que yeba ko solo là. Tout ça, vous senga na bino, bo participer à l'émission Oyo. To senga ki na ba maman, to senga ki na ba papa. Ba maman bele ba lobi non, dialogue na katandaku, ezali important. Mais na zape na besoin maman, bo ya awa, to participer ensemble na bino pour to yeba ce qui dialogue on vraiment au boza ko lobela, ezali important na katabanda ku na biso. Mais boza ko ya te ba maman. Boza ko tika toujours to monologuer, bino obenga ka na téléphone. Bozali ko banga responsabilité to nini, bo ya ba papa, ba maman. Dialogue au moment na banda ko belé. Papa azana posa solo là, na maman. Mais maman fait le faux fouillant. Alingi dialogue te. Ye dialogue ngala solate. Nga ina solate. Ndaku mususu okende. Maman lingi dialogue. Mais papa soko babandika dialogue. Atika na mama ba fo mama solo no wana. Ale tika na zama comme na osala. Tika na mafuma solo. Papa, solution ba kozongo ndenge nini soki yo zomo na mafuma solo. Maman ta musasana, maman za alembama, maman za oyo ayibi ko étudier papa oyo soka ye malamu na tike na lia, malamu na tike na ozele na chambre kuna mbongo na kozoye na tanga masolo, na kozoye to solo la bien. Mais yo so babandika tikanga. Tikanga. Boniko? Boni ba faire. Ugole mbela ngote. Ugo tika ngote. Ndenge moko pe ba maman mususu baza bongo. Ba maman mususu soki papa linga solo nika ba. Ya mati mungongo. Ya siliki. Ya lobi boy. Ya lingo solo late. Mama, soko solo late, suka na yoza nini. Moto ya solo late, suka na yoza nini. Spirituellement, oza muto za kufa. Spirituellement, oza muto oyo, oza na blocage mo salami na cerveau na yo. Blocage wani ko sala que yo obana ko piger loko te. Obana ko comprendre loko moko te. Et loko moko ba no kota na mutu na yo zate. Mama, soki yo olingi na yo ko solo late, soki yo olingi na yo ko solo late mama, eza pasi. Papa, so olingo solo late, eza pasi. Oza ko sala blocage na kati na libota. Oza ko sala blocage na kati na ba projet, na vision, o boza na kati na ndako. Il faut ko solo là. Na amitié, il faut ko solo là. Na libala, il faut ko solo là. Partout dans l'organisation nyonso, il faut que solo là. Ceux qui solo les alités, ils allaient passer progrès les alités. Au moment où on a dans l'entreprise, bah, éviter, régie kuna oui, la ligne est ouverte. Oh alinga benga, oh participer na thème na biso. Qui est ton ami? Nani azali moninga na yo?
moninga na azali pe moto boko solane moninga na azali moto oyo ko trahir yote thème na biso yango wana mais na kati tozali ko kota pe na thème oyo ya dialogue il n'y a pas de dialogue dans nos foyers, il n'y a pas de dialogue dans nos amitiés, il n'y a pas de dialogue dans notre communauté. Il n'y a que des incompréhensions. Il n'y a que des incompréhensions, surtout que Tozoa, Allure, Mokoboye, il y a Koswana, Tokoma Goyoka Ngomo bien. Makamo ya mabe ba anti-valeur, il y a Tokoma Goyoka Ngomo bien. Ce qui a été soigné, ça va rando, toi c'est peli. Johnson Keto zana rando na Vicky Nasdaq na Favason Johnson Keto zana rando na Hortense Maman na Jemima oya piano Johnson Keto zana rando na DJ Amelin je t'oublie pas DJ Amelin Amelin de moi DJ Magic bino nyonso ba DJ Kinkela na bosani bino te ba DJ na biso mboka o boza ko sala lokumu DJ Sexy Chocolat bino banso DJ Serge Badiama na Stéphanie Bakambia ba DJ Nyoso DJ Ndisu na bosani binote ba DJ na biso ya mboka na linga bino mingi boyebi bino ba bosepelisa biso na ba fête surtout Amelin DJ Amelin Amelin ouais na ebisi bino makambo ya dialogue il faut to solola tala ba makambo za koleka moi parenthèse muke ba fongoli biso terrain o ba bengi terrain na acné terrain normalement na loi mboka oyo à partir à 22h parc il faut à dégager parc il faut batu ba kende 21h30 ba mama boteka kawana non il faut banda déjà ko bongama bokanga na 22h parc nyoso na UK il fait kangama na 22h mais to éviter ce que ça kozanga ko yeba ba loi ce qui peut qui tetina biso ce qui peut biso ba congolais to sala ba loi ya biso moko sika au moins to bandi ko déborder na ko déborder tala ba dérapage bandi ko salama na ba terrain ba maman bana ba okene kelasi lobby na parc bogo garder bana ti au-delà de 22h30 je le dis connaissant la loi de ces pays au-delà de 22h30 mais nous gardons nos enfants avec le poussette tout ça au-delà de 22h30 botala ba provocation bandi na kati na ba parc ba bitumbe bandi c'est pas bon. Bon, sa raison na bato balingana bango ya osangana bisika ndengwana te. C'est pas bon. Mais ndeko pe soki ozana message na yo. Na parc ezesika message oba osala message politique te. To boyi ba provocation esika o bato ya osala loisir na bango. Yo ya na message politique esika ndengwana. Ce n'est pas bon aussi. Ba ba ko attaquer yo, ba ozana na raison. Ba ozana na raison. C'est pas dans un parc où les gens viennent se défouler, viennent s'amuser. Il y a un message, non, Kabila 3e mandat. C'est une provocation. C'est une provocation. Hein? Va brandir ton message ailleurs. Pas là où les gens s'amusent, sont en train de siroter un verre. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Tant que vous attaquez, bakobimaka olinga ko bimisa bandeko mabe nyonso wana eza ni réputation ya parc wana réputation ya barbecue bato ba organiser kango ekene mabe ce n'est pas bon je tire une sonnette d'alarme na bato bazo sala ndengwana to lingité esika o makama bien za ko salama bino bata mabe boyaka ba mauvais kisisi boyaka ko bebisa yango boyaka na ba comportement ya mabe wana eza parenthèse on ngana fungola pour la terrain oyo ezali na acné mais le terrain est toujours là et ça toujours bien mais to sengi regulation and the law must apply. Il faut te respecter loi mboka oyo. Nul ne te décide de la loi. Nul ne te décide de la loi. Sauf au Congo, là où on retrouve certaines personnes au-dessus de la loi. Mais ici, nul ne te décide de la loi. Loi, motoza likola mibeko azalité. Il faut tout ça dans mibeko. So balobi pas que quand 22h, 21h30, le moment qu'ils vendent. Les gens qui vendent de la bière ou de la boisson, vous commencez déjà à emballer, vous commencez déjà à faire vos affaires pour que 22h juste, tout le monde doit quitter na parc wana eux que tous avoir problème té na ba autorité mboka oyo. Wana zali parenthèse amoké na salaki na kati na biso moko bato tozali ko luka évolution tozali ko luka communauté na biso ke de liboso. Sujet Abisso, Nenitolobi, qui est ton ami? Qui est ton ami? Ton ami, il faut que tant que vous allez kobima, vous partagez ma charge.
Bon, partagez ma charge. Il y a des amis égoïstes. Des amis égoïstes. Égoïstes, j'ai dit. J'insiste, égoïste. J'ai dit égoïste. J'insiste, égoïste. Très risés, très malins, qui veulent exploiter leurs amis. Ils sont nombreux dans la ville. Ils sont nombreux. Nous devons dévoiler les mauvaises habitudes. Ozana camarade nayo, bozako bima, balobi lelote, balobi lobite. Mais, ata mokolomoko, pensez que, tant que vous êtes au la motuka, motuka, ils ont rappelé limba, ils ont rappelé essence. Pensez nango, bakou signé sur vos salaka, ils ont la yete, tant que vous êtes ils ont la yo. Pensez au secourir dans moi essence moké. Pensez, ceux qui m'ont bimi, yéka ka somba ka bière, yéka ka somba ka bière, yéka ka somba ka boisson, yéka ka sala ka dépense dans restaurant. Kamboteko, kamboteko biso ba soye litoloba, kamboteko, kamboteko, oh biso ba nyanga toloba ka matoko zio, ziola, matoko zio, ziola, kamboteko. Muninga na yo tango bimi, yeba ke bokeneki na restaurant. Samedi passé, il m'a dépensé qui. Yo besoin de courage. Prends ce courage-là. Il y a qu'à dépenser. Pour qu'il y ait équilibre. Équilibre en termes d'argent aussi. En termes de finances. C'est pas que Mouninga Nayoka Ramtazali obligé. Il y a qu'à salaka dépense à chaque fois. Bobimi. Ba camarade Nengo Razali Belé. Mia Zobomba. Yaye. Asa Nek Benga na Congo. Kisangala. Kisangala. On dirait il se fait passer pour un pauvre. Pour quelqu'un qui n'a pas de sous. Et pourtant, il gagne des sous. Il gagne des sous. Mais, il veut jouer au petit malin. Il fait la ruse. Il ne veut pas dépenser. Et pourtant, il ne veut pas dépenser. Bobimi, na moninga na yo, autant ce moment la gemima, oya piano. Il sera dépensé, il peut dépenser. Pour yo salaka, il pas salaka. Il y a ton rabilamba landaku, na mobile ne piano. Yo peut obetaka kayou. Donc tant que ça restaurant, bon dépenser, il y a dépensé à 40. Yo dépense à 30, ça fait équilibre. Côté que les sur 70 na motu na été. Baninga ndengona boze belé. Et belé na kati na communauté. Bizaleliwa na totsika. Au salisi fête, yo lingi moninga aider yo à 100%. Mais fête ya yo, et le maman moko awa. Moninga rolambelo makayabu. A rolambela yo ba Thompson, a rokalingela yo ba Thompson. Mozo pensez même pas au Moninga, Zoma 10 livres oyo, bagisa na courant na gaz. Elle a donné son énergie à Ziki ma foute Ziki siye. Mais yo pensez na yete. Prochaine fois, ako zala na courage ako sunga yote. Tolobite que ce qui va salisi il faut kaka kozong sa ko salisa. Mais dans l'amitié, nous devons, c'est un devoir. C'est ça l'amitié. Il faut te partager ma tâche. Il faut te partager ma charge. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est que yo linga go exploiter mon linga. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça l'amitié. Amitié tambola rabongote. Nakati na amitié. Nakatina amitié, il faut penser aussi positif. Comment beaucoup évoluer? Comment la groupe ça va son conseil à malamu pour va son à évoluer dans la vie naie? Comment la groupe ça Vicky Nasdag, l'artiste qui est parmi nous, l'artiste il y a l'album à venir surprise. N'est la groupe c'est conseil à progresser. Na musique na ye te Vicky bamabanga oyo matisango mo volume bamabanga oyo yoka kote ndingi ba cœur basali yango
Il faut la penser. J'ai quelqu'un en ligne. Allô? 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 Allô, bonjour papa. Bonjour maman. Régis Sobokobaxilanga volume. Bonjour maman. Nazo Konase. Régis, s'il vous plaît. Ah, ok. Bonjour papa Keto. Ça, maman Rebecca le prince. Oh maman Nangaï, Rebecca le prince. Yabiso Mogo ya Kenoli. Oh, boni papa. Mais nazo, j'étais qu'à ma fleur, hein, pour... likambuso eza malamu il faut koloba ya mabepe to lobaka baba kisilanga volume na régie awana yo maman Rebecca bien. Merci pour émission na yo et portera toujours un plus na biso puis na communauté papa. Merci maman. Loba penza papa eza ba bonne manière il faut to zongisa ba savoir vivre il faut to zongisa papa et contaka et soigner ka relation pour papa ndengo lobi ke opesi muninga musala tumbele loko muninga zo sa loko opesi moi un petit rien ata pona gaz ata pona makala ata pona tomati mais soki muninga boyi na ye problème te mais papa tout ça a besoin ba conseil yo savoir vivre ba manière na biso kitoko to tikango soki na aéroport soki wapi papa to kutani na nzela bonjour to pesa na su bonjour te oyoki muto azo balingala ale yo ale o vimbi na kiti lokola farine batie levure ndeko na yo pesa bonjour pesa bonsoir papa continue penza ebele ya oloba eza na ngonte pozo loba déjà mingi et puis de bonnes choses car courage papa merci maman soko moni na lamuki retard pona ko lamuka oyo kaka nzoto pasi me mukongo pasi me na lobi. Comme j'ai un rendez-vous avec les téléspectateurs, je dois être là. Je suis venu à l'émission avec Serita, mais Dieu est dans, je suis là. Nzambazo Sungabiso, nazo sa l'émission dans mon Congo, moi pas si mouké, mais beaucoup remarquant noté ceux qui n'a lobé libinoté. Donc, tozali awa, Nzambe apesi moko na biso likabo. Maman Rebecca, ba pesi likabo, ya ko encadrer bana banini. Il faut ngai pe na tsai maboko ngai pe ndeko na bino Johnson Keto tant mususu nzamba pesi ngai likabo ya kolobaka liboso na bino bo soutenir ngai na ba prière na ba nini tokuta na ba kokoso ebele ba makambo ebele tala na lamuki na tongo na yoki mwanzo to pasi mwani mais tant mususu prière na bino yango etelemisi ngai ndenge tozali koloba mama bakisi ba bonne manière toko loba émission na biso toko kota tant mususu toko kota en pêle-mêle mais tu as toujours na besoin ya ba anti valeur ekene musika mama lobi na biso totika ba bonne manière wapi totika ngo na aéroport totika ngo wapi omoni ndeko no sentir que ndeko no azolo balingala mais yo wana sija ofuni biso na kikongo to benga ngo funi o mi vimbisi on dirait que bon pas de contact à n'importe qui maman yo na nani ngalobi sala nga président koti na McDonald moko ngai mutu na kuti mama congolaise na moni mama hello daddy hello na mona ko na TV ça me fait du bien maman hésité hello daddy hello mamie et ça te coûte quoi il faut siko kuti ndeko na yo eza lokola oyoka ema neti ndeko no foye bake oyo nga ndeko no foye bake siko akomi na protection to komi mibale to komi misatu et nde tozali a to vandi vraiment na groupe il y a 50 personnes 3 congolais tozali a il faut to yebanaka to ko budane yo nani yo ko bude nani po yo za na nini yo salaka nini yo za nani mabele mokonzi tala ba oyo balekaki biso na mosolo balekaki biso na kitoko balekaki biso na milai balekaki biso na lokumu suka na bango wapi ya nini lolendo mabele yango tempo yo ko beta tolo yo nani po sali 30 ans na poto po sali 40 ans na poto po yo nani banzoto zo mono yango peut 30 ans na poto mais nazanani différence ni ezali entre ngai na maman le prince Rebecca le prince différence ni na Hortense maman na Jemima différence nini soki babimisinga na kwa na lobi na sali inane bakondima so ba lobi babimisinga na sali 30 ans na nango kondima mutazana ete lolendo tina nini lolendo mabele congolais to fongola ba miso na biso to yeba ndenge ni to se comporter na kati na communauté to yeba ndenge ni to se comporter vis-à-vis ya bande ko na biso to yeba ndenge ni to se comporter na ba amitié na biso parce que lelo o toza ko lelaka na mboka na biso s'il faut revenir à la source en amont
comme on dit en bon français. Vous voyez qu'on remarque que les alliés comportement na biso moko moto lelo et dit que ça là que Congo na biso échappé dans beaucoup na biso. Congo na biso est comme ici que comme Congo, il y a désordre. Parce que nous avons failli na ba biloka mike biloka valeur, ba respect to faillir nango, babo moto to faillir nango. Tu verras une autorité qui s'est fait corrompre pour 2000 livres, 2000 dollars et il trahit tout un pays parce qu'il n'a pas cette notion, il y a Kibomoto, il y a respect à Yemoko que je ne peux pas trahir à cause de l'argent. Congolais, lèvons-nous. Il est temps. Je l'ai dit, j'insiste. Je passerai demain, je ne serai pas là. Mais les images resteront. Je me bats, moi, de mon côté, avec le peu que Dieu m'a donné. Nazo Bunda, Nazo Stala, Nini Nasala, Ngaketo. Pierre n'a pas apporté na domaine nini. Bisogna stoko la politique MLC, oh nini. Ba misusu ba sala musala mususu. Mais nous sommes converger et ko pesa ke lobi Congo na biso komi Congo ya lokumu. Na yango na osenga na yo ndeko. Na osenga na yo papa, maman, mwana. Ba message za kokoya awa. Papa aimé Claude. Papa aimé Claude yo landela ngai vraiment. Coup de chapeau, très bien intervenu. Papa aimé Claude. Yo yebi. Et ça mode opératoire ndenge yo benga ngona na latin mutandi soki nini wana lobaka na latin donc mode opératoire na biso yango quand ça va évoluer lango vraiment je dis l'amitié c'est un contrat béni sozu ami à bien au moment là que l'amitié peut te faciliter la tâche ton ami peut t'orienter. Ton ami peut être là où yozo kokate. Ton ami peut te secourir là où yosuki. L'amitié, une bonne amitié, un bon ami est là pour toi. Un bon ami peut te couvrir. Un bon ami, j'ai dit, dans le qui on la fois passée, un bon ami, à cause de la plus que Ndeko Bobotami na Botamoko. Oui, je l'ai dit la fois passée. Je ne veux pas me répéter. Un bon ami. Bon ami nanga, à cause de plus que Edi Keto, Oya Landingai. Bon ami nanga, à cause de plus que Blanchard Keto, Gogo Keto, plus que. Hein? Un bon ami. Soki Mutoyo, Aza vraiment ami nanga ya solo. À cause de la plus que, oui. Maman Denise na Glasgow, Touti na différentes familles. Alors, l'éducation peut être différente. Oui, maman, c'est l'éducation de base qui compte. Parce que, bisonyo sonava poto to kutani awa. Biso banso. Na seki motote. Na choli motote. Suivez mon langage. Suivez mon regard. Mais, il y a un mais. Biso banso, toza ndenge mogote. Biso banso, toza à Londres. Biso banso tout le monde à Londres la couleur mogoté. Biso banso yo kanisi yo zomo na Londres na bisa rouge. Ngata musu na zomo na Londres na bisa rouge na un plus. Yo kanisi que Londres et baby. Ngata musu na zomo na Londres na baby te. Yo kanisi que Londres suki. Londres na suki te. Biso bato ba ane wana kuna zalaki the people is finished. Londres de Peuple is finished. Mais après le Peuple, il y a eu la légalité. Les gens commencent à travailler, les gens commencent à gagner leur vie honnêtement. Et ils s'en sortent. Bisognon soto uti na ba famille mogote, tozana ba éducation mogote, ba susu. Papa ko ko kotise classe te. Akeneti na niveau ba cosinus, akeneti na niveau à université. Mosusu asukaki na niveau ya 1-2. Est impossible. 1-2. À l'école primaire, on disait 1-2, c'est impossible. Quand on passe au cycle d'orientation, 1-2, ça devient -1. Quand on avance, tu communes à cosinus, tu communes à intégral. Quand on avance, tu communes à projet. Quand on avance, donc, niveau de compréhension, il y a moko na moko. Et ça dépend de nini yo koti ça na nzoto na yo.
nini yokoti na ndoto no ezo dépendre pe obimela na famille nini. Tant mosusu papa zaki na souci akoti so kelasi mazangaki makoki ya okoti so kelasi. Tant mosusu yo balinga ba koti so kelasi mokimaki na yo olingaki na osasa école missionnaire. Yo wana olinga koteka no nguba olinga koteka no mayo olinga koteka no ba jean na nzela ya braza. Oui, balobi te ke aux retard, il n'y a pas de retard. Il n'est jamais trop tard pour récupérer, pour étudier. Mais tu vas remarquer que ton raisonnement va se buter quelque part. Ta façon de voir les choses sera différente na motomoko oya kendaki ti na niveau ya ba logarithme na niveau ba intégral na niveau ba projet. Muto akende na niveau ya université, tant que vous discuter na ye, on se sentir yo moko omona komi na ba argument tale batande ngwana bangwana baboya ka ba dialogue. Bangwana baboya ka ba discuter parce que yé logo la souka plafond na ye za raisonnement les a 2. Ce qui yo même na raisonnement 3. Elle ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas discuter. Il ne peut pas avancer d'arguments de poids. Non. Donc, maman Denise, maman, aux a raison, maman Denise na Glasgow, aux a raison. Vraiment, tu outil dans différentes familles. Oui, moi, j'appuie cette assertion. Tu outil dans différentes familles, mais cela n'empêche, de na poto. Netoye na poto awa. To récupérer. Poto ezali monde oyo. Monde oyo. Mondele a facilité moi tâche. So lingi ko kende université te. Il y a des formations à gauche, à droite. So ko lingi ko kende ba formation te. On a mis à notre portée l'outil que nous dénommons l'internet. Avec l'internet, on comme autodidacte. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre. Avec l'internet. Si tu as déjà des bases solides, tu peux apprendre avec l'Internet. Je crois que Régie, à Tikelinga Yves Matin, Nabet et Labino, moi c'était Batomi Soussou, Bazan l'éducation et pour là. Message, éducation pour les raté. Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui continue à apprécier les spectacles, dit-on. C'est Papa Aimé Claude. Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui continue à apprécier les spectacles, dit-on. C'est Papa Aimé Claude qui m'envoie tout ça. Vraiment, c'est la preuve que l'émission est suivie. C'est la preuve que l'émission nous apporte de la matière grise et de la matière à faire réfléchir. Donc, l'émission est à Bino. On a Bino participer. Participer, car Papa Kette ne viendra pas avec des émissions où l'on insulte les gens. C'est pas moi. C'est pas mon éducation. L'éducation réussie de mes parents, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je représente toute une communauté. Je suis le représentant, il y a Média et Presse, il y a communauté congolaise. Donc je porte sur moi, j'apporte le message de paix. Je porte sur moi un espoir. Je dois donner de l'espoir à ceux qui en manquent, à ceux qui en ont besoin. Je suis la voix des sans-voix. Ceux qui n'ont pas de voix, moi je vais leur donner de la parole. Que Dieu nous prête vie. En Angleterre parce que pour le moment, mais d'ici là, ce n'est pas la télé qu'on viendra tout déballer, tout dévoiler. Mais d'ici là, nous serons là-bas au pays. Le pays a besoin de nous. Bisobato, oh, tu vas na poto. Bisobato, oh, tu as un complexité. Bisobato, tu as un complexe à chemisité. Il y a motukate. Il y a bisolantsung malamute. Bisobato, bah, quoi, corrompre bisoté. Biso homme intègre, il faut que nous sachions la mboka na biso et sengi homme intègre, intellectuel, zangite, bazali des millions, mais intègre boni, intègre boni. Oyo, aïe vraiment le que moi je vais servir, je vais travailler, je vais gagner loyalement, dignement, honnêtement ma vie avec mon salaire. Mais en commençant par d'abord que le gouvernement et paie sa salaire en gros, le gouvernement est en place à la structure nyonso oyo sala que moto oyo sali ba rémunérer selon mon salaire naie ba moto oyo a salité à rezoité oyo yibi ba kangi. Il faut que la loi, l'état des droits règne d'abord dans ces pays. Il faut que l'état des droits, que tous les droits soient respectés. C'est votre mission.
Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Ton ami, c'est quelqu'un qui peut raisonner à ta place aussi. Ton ami, il peut raisonner à ta place. Il peut raisonner, oui. Papa Keto, Master, et puis que mission de Salango, c'est bon. Mais ceux qui te Salango sous anglais, pour l'anglophone, ne peut pas yoka. Pour yo mekako, o mekako, ko boka mwandinga, et go sala bien. Ami a raisonné à place, on a ko raisonner. Ami a zaka te po ya ko exploiter ngai. Oh non, va sona yeka pour na mabanga te. Oh Viki Nazdaga yeka epeme na pour na mabanga te. Oh Nalga Milungu pour na mabanga te. Pour bazo ko apporter un plus. Guilherme à force, pour bazo ko apporter un plus. Nono ma solo, pour bazo ko apporter un plus. D'ailleurs Nono ma solo, na émission déjà que Tokutana après mission. Sponsor Nabiso. Autant ce moment là j'ai mis Oya piano. Pour bazo ko apporter un plus. Claudine Mayena, la grande dame, na Luton. Pour bazo ko apporter un plus, yango baye pembeni. Bazo ko apporter un plus na émission na biso. Bongo Pepe. Nkwaki Baka. Jean Pepe Kwaki Baka. Voici l'homme. Voici l'homme. Yemi Koloyo. Voici l'homme. Pour bazo ko apporter un plus. Voici l'homme. Pepe. Jean Pepe Kwaki Baka. Voici l'homme. Mobile Laliwana. Voici l'homme. Yemi Koloyo. Émission Lelo. Asimba ki yango na maboko. Alobaki te. Yebatanga kombone kaka na suka. Émission Lelo. Pepe. Jean Pepe. Baptiste. Nkwaki Baka. Ba maman. Ba papa. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Tu te réveilles le matin. Tu prends ton téléphone. Tu appelles le prince Mundende. Ne fût-ce que pour lui dire bonjour. Bonjour. Bonjour le prince. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tu as bien dormi? Olegise Boutou Malamu. Ah. Pepe Jean-Baptiste. Nkwaki Baka. Voici l'homme. Nengenini. Ozawapi. Ah. Olamuki bien. Ah. Viki Nazdag. Oh. Okomaki bien. Nengozongaki Bruxelles. Ah. Nalga Milungu Ferragamo. Okomaki bien, Kassapar, boni santé, ne fût-ce que koloba santé, kotuna santé, na moninga na yo, obengi, autant ce maman la jemima, obengi yo, osimbi téléphone, otuni, ah, maman, boni, bolamuki bien, maman la jemima, obengi ye, zanango facile, écoutaka eloko te, osimbi téléphone, yo wana osimbi téléphone na tongo dès qu'on la muki. Et ça va bonne manière. Osimbi téléphone na tongo. On dit ah bonjour petite sœur. En ce moment na jemima boni piano. Bola muki bien, bola lagi bien. Ah na bengi ka pona tout na ba santé. C'est bon. Et ça va bonne manière. Oyo to zala kalango. Ola muki na tongo, mubali na yo, bana na yo. Mais ne fût-ce qu'un petit bonjour à ton mari, ça fait du bien. Ah, bonjour. Surtout maman Rebecca le prince yo sale la ngo wana yo yebisa ngo sale la ngo. Bonjour papa, bonjour chérie. Yo to benga mingi chérie na le prince Mundende. Bonjour chérie. Ba susu ala mukana tongo netikaka yena mubali bazana kati ya armée. Muta opesa muninga bonjour azate. C'est quoi ça? C'est pas ça l'amitié, c'est pas ça l'amour. L'amour du prochain. C'est pas ça. Ça là logo là, autant ce moment là j'ai mis mal à na tongo. Boni papa piano, on l'a bien, on l'a bien na salle lo nini. Avant que tu papa senga, il s'est proposé na salle lo nini. Tant monsieur goya na plateau na chambre. On la petite sœur, ayebi sanga ba bonne manière na ye. Ba bonne manière, tout ça obungi sango. Ba bonne manière, yango salaka ke na kati na société ba respecter yo, ba benga yo moto. Ba bonne manière. Tu trouves le gens quelque part. Yo muto yeko kota kuti bango. Même ce qu'on serré la main. Tu leur dis bonjour. Ça te coûte rien. Et kolongola ki bomoto na ote, kolongola ki monene na ote, kolongola ki pembe na ote mandola lobanzo. Maman Ngebi. Et kolongola ki pembe na ote Dido Kabana. Et kolongola te. Pesa bango bonjour.
Le bas bango, comment vous allez? Hein? Ba bonne manière. Au kouti, ndeko na église. Sœur dans l'église. Mais pesa yembote. Hein? La patronne à Sissi Genda. Maman Anne Lefranc. Annie Eley. Nene Botessé. Pesa yembote. Ça te coûte rien. Au moni pasteur Nayo. Ah, passe encore si. Bonjour. Ça te coûte rien. Bah, tu me souviens que si on peut si pasteur non botende à mon elio. Ti. Et la kisika ke. Ngai Johnson Keto nazana ba bonne manière na yebi ke o ndeko na ngai o pasteur na nga na pesi. Ah bonjour maman Kiese. Ah bonjour Rodrigue Nkosi. Ah bonjour papa Feli. Ah bonjour papa Fei. Bonjour Olivier. Il y a Olivia Kiese. O pesi mbote. Bonjour Dava. Il y a maman Yemo. Et o pesi mbote. Papa Pekos. Bonjour. Comment ça va? Ah Neni. Semaine les cas qui bien. Ah. Ça te fait du bien. Ça nous fait du bien, nous tous. Ah, le prince Mondende. Mbote. Bonjour. À part le prince Mondende, na yoka okala. Okani sindeko na yo. Na yoka okala. Na mona yokala. Ça te fait du bien. Et ça va bonne manière. Ma bonne manière, voilà. Tant que tu respectes au bisomon la la communauté, vous verrez que, et si ka oyo, respect zali, kimi ezali, progrès ezalaka. Compréhension ezalaka, progrès ezalaka. Progrès Zalaka. Qu'on ne vous trompe pas. Là où il y a la paix, il y a le progrès. Il y a l'amour, il y a le progrès. Quand il n'y a pas amour, il n'y aura pas progrès. Il n'y aura pas progrès. Là où il y a des problèmes tout le temps, tout moment, il y a la bénédiction qui s'envole. Bénédiction Zorobima, et ça kende. Batomsuba koma ya lingi ye vina ye ezalaka via barando na barando na barando na barando na barando. Mais tu fais envoler ta bénédiction. Ozo kimi sama pamboli po yo lingi tango nyoso ko swana. Po yo lingi tango nyoso ko kangela moninga kanda. Ozo bloquer ma pamboli na yo moko. Ozo bloquer yango. Ozo bloquer. Ne dit-on pas que la Bible nous dit que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une... Ça, c'est pas selon moi, Johnson, que les pasteurs sans Bible. Mais selon la Bible elle-même, la Bible, le livre saint qui nous conduit, que nous consultons à tout moment. Le pardon est une puissance qui libère. Yo zoni problème na moninga na yo. Ozoni problème na mobali na yo. Ozoni problème na mwasi na yo. O kangi kanda. Nga Hitler. Nga Hitler. Hitler. Nga Hitler a mwasi. Hitler. Nga Hitler. Bakitsanga te. Kanda na kitaka te. Nga. Noko. No nga sina kanili mer kanda dongi. Mais vraiment ça ga no. Hitler nga. Mussolini. Nga. Ngai Caligula, Jules César, Ezanga, incarnation à Jules César, il y a Caligula, Ezanga. Donc il faut ça à Mabé. Mais Caligula a régné combien de temps? 4 ans seulement. Ah oui, mais la vérité n'a beaucoup dit. Pour la nini, yé, Azaï n'a souci toujours à Salaramabe, Ba Caligula, Basuka Ramabe, Ba Caligula. Moninga na yo, vous avez problème. D'accord. Ceux qui peuvent donner vos soldatés, d'accord. Donnons le temps au temps. Car, le pays est dans la guerre mondiale. Allemagne, France, Angleterre, Bunda, Bomana Batu, Buyoka, Churchill, Zalaki, Nani. Mais Bavandi, tu peux continuer à boiter, tu peux bakanda, tu peux dire que yo bomaki batina biso boye, o guerre à Waterloo, oni, balbité, ba yiko créer oni. Ba sali oni, balbito tia kimia. Siko lokola to bundaka. Yo bombardake pananga. Nga na côté la ka na nzela boye. Ngai bazani boye. Ngai pe batu musu ba traître ba bimaka na côté nanga. To ça la Chartres moko boye.
tout ça la mibeko moko et ça là que bon yo zaka na guerre ni bombe nucléaire ngana zaka na bombe nucléaire bon biso ba toza nango ba tu baza nango lisusu te to ko surveiller mutu muso za nango te nazo betela bino lisusu ndenge ni oni esalamaki ba tu muso baza susu na bombe nucléaire te bon yo Angleterre za nango yo na za nango yo bon biso ka ba tu toza nango oyo olinga sala ngo il faut te surveiller yango mona ba surveiller oh te Iran linga sala petit na kuna linga sala ba linga sous te ba musu baza na ba bombe po eza sous contrôle te pourtant oza na bombe wana ozo mona ndiro za yanke oko bombarder oko créer guerre à tout moment ba sali Chartres wana yango lelo to koma na ba tribunal de la paix et CPI et cour internationale cour pénale internationale to koma na biloko belé oyo ebotama pona ko éviter donc ce qui me dit comment vous soignez qui n'aille tant que vous zonga na bien na yebi que rejet zo salanga signe que na commis na terme l'émission ngai oui na tikeli na quelques minutes 4 minutes pour la silisa yango omoni que lelo na amitié soko yebi ndeko moko yona ye bobebanaki tant bozozo bon bozozonga na bolingi bozonga na bosali oni na bino bosali Chartres na bino ya oni botie mibeko bolimbisa ngai mo ba OK eza ko déranger ngai botie mibeko to beba na kapo na nini to beba na kapo yo songi le kaka boto koma awa soki mutabandi songi l'autre camp abendani na ye soki mutu to beba na kapo na nini to beba na kapo yo so to tambola o dépensaka te siko nde toza boye so te nde bima na voiture na yo nga na otia pe essence na participer so essence c'est 5 biso 20 livres nga la otia 10 so te nde bima na restaurant so eza 50 nga na otia 25 tomona yango pa mindele tomona yango pa mindele bazo ya fête ya muninga na ye ayena mwa bakaneti na ye ayena mwa bakaneti ne po muninga malgré muninga salisi birthday mais accueilli pour exploiter muninga te biso to comment okene ba birthday babengisi yo ba pesi invitation tu viens au sombilango chemise asika au sombilango kosi masika au salisilango suki pa ya amba au salisilango suki soki wapi na salon nini mais tu t'amènes bredouille main vide sans même un petit cadeau sans même une enveloppe mais tu as dépensé pour tes habits tu as dépensé pour ta coiffure ton maquillage tu as été dans un salon quelconque pour être maquillé. Tu te fais coiffer. Mais pour un cadeau. La régie me fait signe que le temps imparti est arrivé à terme. Je dois boucler l'émission. Merci de votre participation. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Cette émission, c'est la vôtre. Hein? Suivez cette émission chaque samedi, de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence. Sur ce, j'ai dit quoi? J'ai dit, restez en paix, que le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur, vous garde, vous protège durant toute la semaine qui va commencer. Passez un excellent week-end. On se retrouve le samedi prochain. À la présentation, c'était votre humble serviteur Johnson Keto, le gars de la nation, le pasteur sans Bible. Ciao, ciao. Que Dieu vous garde. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Hortense Maman Génima. Merci, Pépé. Professional filming, professional master of ceremonies.